tanga moni ken na ngamo ko na komo bima solo pembe na ye. E moko atombolenga kinanga na hôpital. Akomi non ndenge ni abandi non ndenge ni. Bani oluka. C'est la part. Maman. So lobi lo bien te ba kanga na ke prison na ye. Aye awe ko lobake asaboya oloba ni makamuni oloba yo kango tibo. Kindokyo bakanga na mboka kuna ba benga na ye aliye tata na ye mama na ye. D'accord kasi. Mama nga leo na komi ndoki. So nazala mwana yo. Ngo bando pesa nga mibali par force. Yo. Na vana be près. Le makamuni. Oh maman. Mibala mikola te ba 80 ans na bimaka na bango. Na bot ate ba 80 ans na bimaka na bango. Mo na bot ate meta mabele na ndeza. Omoni na zo luka so ilo ni na ko do lelo ndebo bimisanga la police mteya. Ona oloba ozo permettre ka ko landa buzobo mwana so loba. Ndeza bona longola bazemi ebele. Bazemi apena na ngamo ko teke na kid hôpital ou soit na ngo somba kisi non. Et on tape ça nga bakisi. Ngana ndaku na ngam chama kolote biloko yo seza ndaku na ngabi la melo seza ko tumbango. Mbote bana nzambe nyonso ezangai babino mama leti mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa ba orphelin kolatisa ba orphelin ozodefisa nzambe tango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisi ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na tango oyo komi na yango molimo mosantu accompagner et toucher mwana zambi moko mpona kopenser na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Juluric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai parce qu'on a tout. Ah, ma protocole ya boy. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso to ko 8 heures awa. Parce que tout ça est long. Merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Tu peux prendre 7 ans, moi la vérité. Pourquoi? Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa tout ça la nuit pour la tout c'est notre tenue.
Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote, ndeko nyonso, oyo bolingaka émission ya Bravo Jésus, Nzamba lola pambola bino, na biki boza tellement ebele, oyo wapi bolingi monsieur mo mingi. Merci na bandeko nyonso, ba partageaka, ba imaka, ba laikaka notre émission, puis on partageaka Nzamba pambola bino, surtout ndeko moi comme mingi nazali abonné actif. Que Dieu te bénisse beaucoup. Nzamba pambola groupe mobimba technique nyonso, Nzamba pambola notre d'abord président Chikimukadi, et puis notre aidé à Nakombo et Liliache, et puis sans oublier notre cordon Nakombo et Papa Nabiso Monsolonige, et puis notre directeur technique Nakombo et Azaran Zoïba, et puis Jacques Milambo, Nassima Caméra, dans le sanitaire, encore une fois, Israël, Nzamba Pambolayo, et puis c'est en naturel, et puis Papa Nabiso Gimuteba. Merci beaucoup, et puis Kolo Sal Oyo, et Nakombo ya, j'espère qu'Achama, Nzamba Pambola, tout le monde. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Dès que vous avez des questions, vous avez des parce qu'il y a toujours des problèmes. Pour qu'il y ait des solutions. On ne connaît pas encore chaque émission. Nous avons pas mon labino. Ou pour plus de conseils. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Et pour qu'on une fois un conseil privé, nous avons un combo. Nous avons pas mon layo. Aben papa, moi na vie à la spiritualité, non pas physique. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous avons vraiment lola pambo. La pambo sur les camins. Qu'on a monté le collaborer. Et puis ça mène mon sauter. Surtout qu'il y a ta autozanango. Tout ça, moi site mon lombango, elle a un problème. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a? Comment on a tété? Maman tété. Oui. Maman tété to sambe la Zambé. Oui papa. Zambé ma coquine agnon sur te son merci. Tout ce qui me na sala beaucoup na yo, vous allez mettre absolu. Na comment on est sur par la foi, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. OK, maman tété. Papa. Problème ni papa n'a vraiment et là vraiment na yeli awa na eka po boluki na vraiment solution. N'avance pas maman nangai. Nazwagai mutu mususu te maman nangai. Azwinga na mboka na âge à 13 ans. Maman nanga kufa, papa nanga kufa, na souffrir na mboka nde ayaki no nazwa yo toke ovana ya Kinshasa na kotangiso classe. Donc ayisenga vraiment makambo ebele. Mboka ngo ya précisément. Na mboka na biso na Loja. Po biso to abatete. Ah, vous tété là? Oui. Vous tété là Loja? Oui. Na bossa la pe comme na bossa la moko mbote na bino bo. Toke kaka. OK papa. Tant na ye to vandi na ye classe oya yebisenga tangisanga. Atikalo tangisanga ite. OK. Atikalo tangisanga ite. Musala o balobaka mus ata mwa musala zwaka repos. Na âge à 13 ans. Papa na ba musala tongo ti pokwa na pe marati. Donc il faut na lamba avant, so na 6 na ke koteka. Ya ke makambu na ye. Et ceux qui wana te, o vume zo pesa nga passivement na mutema, o vume tindinga na ya awa. Mama na nga moko. Akomisi nga mwasi na ye. Papa, no eba te na sala ndenge nini, na kanisa ki te ezaka pona mbala moko, mais non. Ti na komi grande fille, na komi na 27 ans. Nga mwasi na ye, to bimaka na ye. Akomisanga sous marchandise na ye, donc soit azwi mibali, nga na bimaka na mibali wana. Non souffrir. Ata na beli boyo opesa nga kisi te. Ke zwamba otoko to hôpital non. Il faut na ke na se débrouiller na ndenge na nga, na senga ba voisin. Na sombi moi kisi na melindo ngo te na yo ki bien. Et ce quand na beli na uto bela malade donc infection. Ata kiti bona ovanda te mukusa, nazo kwanza na miso abatu. Si on a vendu kiti na telemi bo mai donc l'infection moko non mona ba infection bongo te. Et yo bimsa ba biloko mona nzoto lokwa ba biloko bima abatu awa e biminga na nzoto nga bo mwasi. Na ebisi na obi mama nga mwana na opola nazo bela soki esimbite kasi tikanga na kende nanga ou soit pesa kasi mbongo na koto hôpital na munene ba traiter nga po boye na okokate ebisi nga etali ete tant que yem tazwenga na mboka or sala nanga oya lingi papa nanga po anini bo naza pe mwana batu naza mwana batu ezate so papa nanga kufa mama nanga kufa ya zwinga maboko na ye asala nga oya osala nga wana ndebo na konva na suka na ye bate na kende wapi ata so na kima na kokende sko wapi donc naza pe na place ko kende te yende nyoso nanga awa mais malgré ça il faut
alukela nga donc solution soit noyeba te yango nayebi na bino peut-être na nzela na bino comme ça oza mosala nzambe okosunga ngai vraiment okoki vraiment kosunga ngai nazwa vraiment kimia ou soit nazwa liberté ata na église botika nga nalalaka ata nakombaka te église mais nazala na kimia naza na kimia te ata na vandi awa na kimia te papa na ngai naza vraiment na kimia te. Merci beaucoup maman Tété olobi papa la maman bakufa oui obengaki maman nini aza nani na kati ya famille na po akende tina loja akende kozwa yo na Kinshasa aza nani et puis tant papa bakufa ki otikala na maboko nani aza mama leki na ngai propre oui aza leki maman propre oui tant papa kufi tant muta kufa beso papa tant papa kufi na otika na mama comme si na mboka kuna papa zena mwa ba mapangu ba konko menacer ye biloko ande kuna biso ba biloko bongo mama azala eteti en plus azala policienne de babundisa ki ya yo donc abilité to la to lamki mama yo kufa tango akufa yo liboso bazui mapangu babengani nga to babengani nga wana comme si papa azali pe mutu abatna ko vanda na sima mutu do faire na sima mutu oui après ça oyende maman ne pas ye mais quand même maman no quand même oyebaka to moni maman aye maman ke na yo zo mona ndeko nanga oui nayebi na ba photo mais na boye na tikala ko yeba été mais quand même yo confirmer que maman oui aza maman leki nanga oui aza maman constaté oui aza maman leki nanga propre vraiment abimi vraiment donc tu peux mona maman na yo oui azio na loja oui yongo yaki nanga na Kinshasa na âge à 13 ans oui et après ndabani pe ko abiser na yo oui ils a vie na ye akala oui eza vraiment vie na ye donc yo kutaki na kati vie wana oui nga kutaki liboso ando sana ti moi ki hypocrisie mo boye mais ti ayo yebisanga avant disanga nde yo vandis ndenge to vandi no boye oh non ndengo ye wana ndongo za marchandise nanga oza nyonso po nanga polia awa il faut sala onga na oloba so salité et simbate aussi mate po okende kosenga pe mutu eloko kolia te se kolala nzala ata libanda na kolalisa yo usoti na kosopela ma kolala bongo nga tuni mama likambo ngo ezani na sali nye koma ba condition okanga munoko nene se sava kasi yebisanga likambo ngo da yebisenga bino ya liboso na lifo bando bimananga nga yo mama en plus yo mwasi na olobimano ndeni okanga munoko yo talaka na misu nyonso nga na kosala yo oui na tala peka na misu comme si na na choix pété na place au kendete nde na nzimaki ayebisinga soko meki ko yebisango bat na koboma yo de loko vraiment na bombaki na bangaki ata ko yebisa ba voisin to na yebisa bato dès que na landa bino na téléphone na nga sur YouTube na bino na keno et papa peut-être a luki na solution. D'accord maman Tété, je crois lisolo na yo ils a vraiment na ba question mi no tuna te ata que parents que je suis d'accord pour tout na ba question belité donc il faut tala option na YouTube ndi yango yimba et puis lobi ani ko abiser je crois na âge ya 13 ans oui donc ani ko abiser na osadi mutali boso yebi nzoto na yo eza maman na yo oui mon Dieu ndinda yebi nzoto na yo oui eza bon et bandi ko continuer nango jusqu'à ce que et puis ani la somo mibali et mibali nde akome opeso mibali obimana bango oui donc yo comme le la marchandise donc versement pas na ye donc yo ke na kopula na yebi pete ke bon nga na kendele o musala na stade li papesi combien non ah donc c'est-à-dire ça système que so papesi mbongo yo ke saka musala bongo kaka donc yango kaka toloba eza bongo papa donc ndeza bona okosa te na komba nzambe likolo tina longwe kuna na ya awa donc eza loko mo esaka nga pasi tamulayi donc noyeba te na obetela nani alinga pete na vanda ke na ba camarade non soka muninga mwasa ya approcher pembe nanga tete longwa kuna yaka na nda kusala bo ozwa va musala mo kana kite mo epo vanda na batwana ezate. D'accord, merci beaucoup. Ce que mesho eboy dans nous aboy je moi mais oyemo kam ta yake opesa ngambongo abengi mutu abikanga yesu bon ah donc ça dit fa bon sa marchandise donc ils a wa mutu kané fa bon sango soka lingi asombele lamba na shwa na ye na lolenge ya lingi mais traitement quand même à traiter na minute oyo tanga moni ke na ngamo ko na komo bima solo pembeni na ye nde moko atombolenga kinanga na hôpital na nde ba traitaki ngai na biki ala to bolonga yozo sanga ndako
donc atambola te nalembi ata wenzi nayebi nanga te wenzi ezalaka wapi ye asali kaka wenzi aye apesi nga do alingi ata te natambola mpona koma dana baide ata so atindi nga ata boye fo nakima okomi ndenge nini akangelanga mpe papa orti te abika ona okoma te naosuka na coin comme si nazali dana baide nanga bacalcule nanga na bino soko atikeli nga ata mwa donc opportunité ata ya mokie kaka il faut nakima nakende na place oyo. D'accord, merci beaucoup maman, merci. Bande wala ndeza mpe moi passé je crois par rapport à l'isola ne commence à beti na ebité ko bokola mwana ndeko na yo comme ça marchandise on yokola ye au sala bois ko abusé à partir âge à 13 ans donc comme ça le kola na ebité téléchargement yango je sais pas dans 27 ans d'âge aza toujours dans ma mertime na kata motema na ye toujours ba choc papa maman ba kufi et alkanti quand même ko kimata ko zota mo apinde to lobaka et pas ya maman ya leki mais maleki pa bandi so encore une fois ça dit quoi enchevé encore les autres là ngando akimi mbula na ebale oye oye kuna moni balete oye mina moni ezando océan do dindaka libela pour kufa na ebité. Ok, toi la sport publicité pe si maman tozozonga parce que maman leki na to luka pe to benga et toko zo mona bato boité yandi matike la bisoye mais il faut makambo il faut yebana pour ça malamu te aza pe na besoin a exposer mambazo ko sala mambo onyokola ye alembi bato kiba mona ndinga zo onyokola ye to la sport publicité pe si mato zonga. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama leti mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Ok, merci Bano Balandi. Je crois que tout la sport publicitaire, il y a orphelinat pour Jésus Tozalina via 27A beaucoup mawana. Vous allez moi les cambo, vous allez moi et le colingo pesa. Maman la kaki biso split. Au monde les mambo ko salama. Toi on a besoin split. Vous avez besoin to bungisa awawa. Benga biso pour to bungisa. Et ça monsieur c'est pesa rabino. Vous devez aussi à aider. Surtout le cambo ya split. Beaucoup mona go peuti ko beta awawa, vous allez likanisa ko sunga. Toi on a besoin na yo. Centre de formation il y a Bravo Jésus et il s'est bandit déjà passeport ezana. Yokolisa mwana na yo aiba métier. Yokolisa lelo bana baso fana sur banda kote, lelo bana baso bango kuluka ba métier. Kuluka iba mwa kotonga, kocha mwa make-up ko iba ko bongisa, mukutuka pe zali ko yekola ko kondine ba biso te bokumba mituka te. Merci beaucoup papa Chipo to yekola mituka. Kokuma mituka po, so na so mutuka na iba ndenge ya ko conduire. Inscription za $10 pamba. Ça moi lombango parce que place ya limité. Mwana yekola métier ko sunga yo. Vous appelez moi moso besoin oyo ko la pe ko filmer net biso ana chez biso to ana mwana mwasi a filmaka awa a filmaka bien makasi na komba j'espère ka chama a filmaka awa mwana mwasi aboyi na yelo kwa baba sizo tema na bakwen to mola boko nazo mwa différence fois na ngai pona e bande nini nzamba oso lobna lobi akoma monter lobna bi osala lobna lobi akokoma pe akokoma exemple liboso yo na mwana mwasi awa asala aya filmaka ba campagne télé makazo filmer ya kito même ba parents ba osepela. Moi, mes cas, moi, ni pe ezali. Ok, maman. Papa. Je crois, tanti noango,
Au plus il faut quand même numéro na eto bengi yobi ko kimaki parce que na yebite ke naza na sûr que kuna pe anda wa lukanga. OK. Ozala makasa webisi makambo biso. Papa na oloba. So ke obomanga vomi abomela nga awa bato bamona ke ndenga obomanga na likambo nga o ya mabe osala ngai. Te aboma yote. Aboma yote. Bo kotela biso bisi tantine na ya komi. Bo kotela biso rapidement awa. Maman, yaka non pardon s'il vous plaît. Mbote. S'il vous plaît maman. Boni. Yo awusana. Maman, yaka non mbote. Okotune bwendenge nini? Mais funa tune papa po azamu na ngana yelane na ndako. Siko na okama komi awa ti bo benga ngana problème ni. Akomi ana ndenge ni abandi no ndenge ni. Donc makamanga na tikyo sa. C'est là maman. Pourquoi s'il vous plaît? Fanda. Problème ni maman ngai. Papa. Ozo maman ko agresser moi na même ça mono ya yo. Maman. Maman, yo fanda na kuna. Yo fanda kuna kasi. Papa. Oui. Ero ngana zala awa tena zana makam na ngana osana tike na misala kuna kata ndaku na nga ya bimi aye awa. No ero lukani o luka. C'est la papa. Maman. So lobi lo bien te ba kanga na ke prison na. S'il vous plaît. Fanda na. Maman. Papa na respect na opeso pardon. Oyebi nga ite. Oui. Oyebi nga te bo benga mamona ko mona niama o awa na ndeni. Maman. S'il vous plaît benga maman kasi. Zona place au fanda. Toyo kanano. Ngana peto ka ponga bla comprendre te s'il vous plaît. Maman, pardon à Bolingwa Yesu. Je place au fan. Mon gars, vous avez aussi qu'à alors bon, maman. Fan. On dit oye mbaka. Papa, ce qu'on a eu bateau, on va nous en appeler pour expliquer ngani. Pour payer ça ngani. Qui kasi yo fan nam. OK. Maman, aussi qui boye nini? Na seki pour moi na koleke na ngana mutute, ngana tike na kata ndaku ngaya komande ni. Au koma pe bando benga ngana kati so problème ni. Na oya kutumbangu. So batute nga pe na mutuka. Maman. Okiti? Non, yoko papa, yondo benginga, on a yoka. Opena moi no solo. Pone uzo tomboka. Oh maman botiti. To ba bengi yo kotika même mwana awa na place ya bato. Il faut que yoka obani maman ko tomboka obi yo se ba okanga yo. Ça dit yo ta mwana prison. Papa, ndenge na principe na nganda azana ko bimate. Po bimaka pete. Siko na okama ndenga komia. Donc bino bo bengela ngai wana nazoka so quoi peut-être tout si a sel accident de ngomo nazo ya mbango mata na pema na ngate. Nde nazo mama na yo kuta za mobimba awa. Nde na yo likambu awa. E ngofuna kama. Siko na obi boye. Yo a principe na bimaka te seka tanga classe te. Asi sa classe. Une grande fille lokola eboye. Soko tale boye, je crois qu'on a âge je crois sur 27 ans. Abimaka te maté comment? Ngamna seliti le lazala. Donc nous sommes en Olobande en oya osala. Parce que papa non pas de problème na oskoizane. Pour opposer nga ba question à eza journal pour banda na ye na vanda na omona ka boye. Ngama mbona linga ngote. Makamno linga ngote. Oh yo sala, o tuna nga ba question ebele nga na biso ki azabu mwana na vanda na ndako. So e grande fait ça nini? Papa, ata yo moko. Oh boni boyko. Papa natanga kati. Na yebi nanga te école za. Anga munoko na oyo. Yo depuis koko ma olunga na oloba yo loba. Papa ta yo moko. Ko boko ya mwana mutu eza problème. Azabona mutu? Amona mutu? Bon maman, je crois que je bengi okuti za malamu. Mais elle a quand même des problèmes. Oh elle quand même à exposer à loba parce que Aiza cachoté, mise à place yo. Très battant. Ana eloko lobate. Eloko ko loba moko eza na te papa. Eloko ni yo ngo bando vandisa nga opo ngana yoka ye ya loba nanga. Ça dit ya za mutu te ya lobate. A olobelo côté pour vivre kana nga a oloba nini. A oloba ni yebisanga e. Maman na yo komi kwa ko bimisanga ya ko finga directement pour ngana bota te. Maman eza question bon nga lobi bon te mo muto lobi. Na so loba ni papa. Aye awe ko loba ke asabu oloba ni makamni oloba yo yoka ngoti. Siko maman, est-ce que oko fan la pe kimia? Mwana yoti. Kimia ni na ofanda papa. Kimia ni ngana ofanda. Kasi maman. Donc ngana omone makambo boye kimia ni na ofanda. Eza terrain. Papa ngana otuluka ke. Maman, yo za na kimia na ngai papa, ta yo moko vraiment.
za na place nanga donc oboko la mwana mutu za lisumu mwana ndeko na ngai propre aza mwana kindokyo bakangai na mboka kuna babengana ye alie tata na ye mama na ye nga na tali yango te na futi transport na nga tina lota kuna na ke kozwa ye pona boko la ye nazaka mabe po lelo ya kovandisa bino akoloba ke alinga lobelo ko nyenga loba d'accord kasi mama nga leo na komi ndoki kobenga ba mama belebele te nga ko bota mwa pe lokwa yo te lokwa ko mona na bota te yango mona o salima oui on dit mama za mwana o te pas so na mwana yo ngo komisanga mwasi na yo te so na zala mwana yo ngo bando pesa nga mibali par force te yo koma mwasi na mabe oh mabe mama leki mabe ngai nde na zabo nga na ko komise mwasi na nga par rapport à nini nga na mwasi te ke mama boy nazana des preuves oh maman ozomwa makamwa na solo non ozona brutalité boye makasi popola ni maman ata yo moko atanga moko papa yo ndimi penda ko yoka makambo buzoba mona akoloba nanga mama mukolo wake kosela nga makambo na kosite nazana des preuves maman nazana des preuves yango makambo ya lobi nga na comprendre ya koseli mama mukolo pina ndima ite yo kosala biloko te plutôt fanda non maman s'il te plaît ngato ko fanda mais nga na na yeba source ni kam nino bilo benge na buzoba boy c'est là maman yo maman mukolo boy kinyama lokwa oye pe na église e ba délivrer yo donc tana ndako na ko meka délivrance a dozwa biso mibale poza mama mabe fanda non fanda si maman respecter maman ko ayeba kiango nga bilobi mwana ko telemela ngai voilà kasi za mais to hotel ya au mwana mwana mutu za passer te za mwana yo ko babiloko na ta mwana te za mwana kata za mwana leki na ngai kasi za mwana swaki na bokoli letake aye awa aye kufunda ngai aye kufinga ngai directement bongo papa yo zo yo kate ngana bima na ye ngana bima na mwana yo ngai yo kana to yo kakasi papa songa na okosi na mama olikambo azonga nzela mutuka akoma ndako na ete yo ndo okufa songa mwana yo ongosala nga oyo osala ngai obomi baparano kuna basundolo komi kotelema tika koble wana ozofunga suprote ya mwana mama papa lokwa tekabesali tokabwani na tokabwa lokwa yo muto bengi ozoloba na mama ndima pena kena yo bozwa ye papa bozwa ye kuna ndako na ngai ya te non ndima na l'église non maman pana nga ko comment c'est possible papa ya moso nazozwa maîtrise pona oyo ko zokoza musenga nzambe nde yango mona zokita mais okokenda nga pene ngokenda nga bongo toyoki oyo ondima kamba moko mwana nazoloba te mais siko ngana toyoki te ngana yoka ke no okubisaka ye mwasi na ngana yoki ya ngwana na bimisa téléphone bimisa téléphone na filmaka pona yebaka un jour na bima na ndako makambo yo sala kisango mosala nzambe s'il plaît mami s'il plaît donc toyiko sala mama be papa oza papa mabe oyebi oui ovandisi mpo bandoyoka buzobo ezoleka mutu mpenza azalaka bongo ya ine koluka biso topesaka kimia na mabota ya bato nga nasali neti nini mama ngai na bando bima na ye donc mibali basili na mokili oto ndenge nini mais yo comme c'est marchandise mibala mikolo te ba 80 ans na bimaka na bango na bota ate ba 80 ans bimaka na bango mona bota te meta mabele na ndeza tango mama ba mort ngai na koya te na vomia la na église na komba nzambe alimbisa nga mabele papa nga ko vanda te pona oka ba beti so bonde na oka kanda omoni na zo luka so lelo na ko lelo ndebo bimisa nga la police mteya tant suna omona bongo pona oloba ozo permettre ka ko landa buzobo mwana azoloba yo kan ni solo mo s'il vous plaît yo za mkolo il faut tika ya loba parce que ndinga loba ilika mona nena monelio limite mtosali yango tokanga makamu na ye wana tokanga makamu na ye s'il vous plaît femme ok maman Tété papa je crois na lingi yo loba so mambo basé à solo pone na monelier na ko tomboka na ye ngala limite mamolobi na biso ya solo est-ce que makamongolo bana biso sikoyo vraiment est-ce que ça vraiment est solo papa na ngai oza papa o papa aboti ngai malgré akufa mais dès que na omona yo oza ka lokwa papa na ngai aza mama na ngai
na respectaka ye vraiment vraiment makasi oyo epesinga mpasi ti omonga donc nalongwe kuna ya kokima natiki ndako poelele kaka ndenge alobi ndenge kaka namoni kaka abeti bongo mpe nabeti bongo omonga na ye nayibi ye mbongo ya transport atika ye mbongo moko na mesa ngam nazwa yango yo nafuti transport na ye loba problème eza nini problème eza nini oyo ekomeli awa mpo lozambe ezoloba na ye bando na bandaki zela nazo zela mais naomwa makambo oyo zela na mama ezali na kimia loba eloko mpena na ye awa ya motu eza ke mama na ngai azwayenga na mboka na age ya 13 ans naasi ba 2012 nde ayaki na nga awa ntango toye awa na ebandeli ezalaki nango bien loka mama nyonso azala na mwana jour mosuka tolati tolamuki boye avandisi nga kaka nde navandi boye nde ye mpe ka avandi oyo yo wansko ba histoire wana moto ni yango aza na mposa yokango papa yo nde olinga permettre ba histoire wana ata yo moko histoire wana akabanda 13 ti lelo donc ya bombango kaka na motu na ye donc ozwa mwana moto ya mabe donc c'est que yo oyebi histoire yango te ndenge azobeta kasi te papa mpo likambo oyo obengelinga mpona yoka histoire yango to ndena bon ça va maman oui zala bref oui na donaki kaka mokuse ale jour mosusu avandisi nga alobi mpo lia awa il faut sala oyo nga nalingi oyo nga na oloba nde osala nga ok eza problème te mais mabe oyo nga namona eza nini ya liboso oyo ayebisanga na sala nabima na ye papa oui papa naokosa te papa ata yo moko naokosa te oza mosala ngai vraiment papa ata yo moko mama bonaki ebima na ye moi ça plus papa ta yo moko makambo nyonso permettre boye vraiment ko te papa bobo enoza na kimia ngondeni oyo ozozalisanga kimia donc bosali jeto nini elongi nanga osomona na ndako bongo siko likambo nini oyo avozoba nga na mbangu na sepeli na binoke bogardele ngai peut-être likambo nde yango nde bando oyokaki nga na ndobima na ye nga na obima na ye na ndeni soit des faux aussi mais dans le beaucoup beaucoup beta tout beaucoup na fille papa ya oloba papa ya ndanda makambo oloba papa na ozwa maîtrise po bina na mwasi na mobali aza mama na ngai na koki jamais koloba onga na oloba so na oloba ngo eza makambo eza esala melaka nga po donc esala melaka ngai donc chaque jour nde aza wana ngani mutu na koma lokwa marchandise na ye ayela nga mibali donc nabima na bango par force nalinga te na osala ngo papa nde aza bona longola bazemi ebele bazemi ape na nga moko teke na kende hôpital soit nango somba kisi non ye moto apesanga bakisi papa moto alonga bazemi ebele kozala vraiment papa na nga nazali monene vomie kutu mboka ke awa mwata na minute batienga bakanga bakoli bakotisanga bana bakanga ndokele tata na mama na babwaki olibanda mayanzi na makolo yanga na bongisi yo tale loko yo papa obo pem tala papa na osale loko modo na komi pa ako moyenza esute na oyoka opela mingi papa est-ce que posa na yo non s'il plaît kasi awa tokabola ka famille batute to partage la famille batute mais to makabana kata ya réconciliation posa na yo ndenge mon bikeno obotité mais bassin za kokwea oui eza bongo papa na ko sala ngai c'est kolonga bazemi bablomo bongo bon sikoyo okimi wakangela kyo na ndako alinga ko bimate pekisaki ngai babikozwa mwana tute lobi lobi akobalukela yo yango tanda iko kosela makambo papa na naza ndokite pe makambo na loba naza zoba te na pe kizengi te epoza mkolo oui malgré na tangi na ngai te pour na yebi na tanga na mboka pied tant papa yo kufa de comme moi passe na tende pe mama kufi esuki bongo ti na na ngai te na tanga na ngai te mais no yeba makambo na loba aza mama na ngai aza mama na ngai so otali ba très ezali biza makasi mama na ngai mama aza mama na ngai pona na benge pe mama ya wate papa oyo ngana za makambo te loloko ngana bota te na binazwa mwana ndeko nanga o ba bengani azata na papa nenga azalaki na ebite tuna la kisio lelo olinga ko ntima te ke mwana onde mutako oui ninga nazalaki yo oloba nga awa bazuka mwana mutu ndeni no nazalaki papa babongisa mutu ndenge nini yebisanga donc obongisi ngai te ngana sali na mokili nzambe ne mutako obongisi ngai te kasi mama zana kimia posa no zani
pour ça ngeza bo yongo eloko na yeli vraiment awa bozwe na solution parce que ngai nazonga pas na été ou soit atikela nga transport awa nazonga mboka nake ovanda na ba relation ya papa na ngai ke na vanda na ye parce que ngai nazanga be preuve sili penza bosa na téléphone naza be preuve yani ya makambo ya sala kanga pena makambo atindaka ba mibali na ye ya zwimbongo nga na bima na bango osala neli papa o ateke makambo nyonso papa o ateke makambo nyonso oyo bazokosa mongala ke kotinda mibali nanga bakebima naye na ndenge ndi papa na ngai ozala mibali te ona mibali kasi oka te nde azoloba ata yo mopapa tala non oyo osala eloko momoni nde nakei boye abosana nga na vi na ye lokwa yo permettre okoke bongo te mama tikela transport nazonga mboka nga na ndako na nga mekotya makolo te biloko nyonso eza na ndako na nga bilamba nyonso nake kotumba ngo alia te papaazorespecte oza mosali na nzambe okota na vi pouve na ngai te nakota te soki réellement ke orespecte na mosali ya nzambe nayoki déjà pesa biso mbongo mbongo anini ya transport ngai na tokapesa mbongo papa omoni ka nde bobengaki nga nde na ye mbangu bakoki otutanga mpe na kufa nakanisi asali accident donc aza nde mobimba mpo akosela nga makambo bozwa ye napesi bino ye mama fanda na yo fanda za na kimia mama fanda ba ndeko balandi eza pasi moni une grande fille comme ça même nga mo senga pasi mutozo mutema malamu boyo Felina parce que même ibalobaka kotika mutu na danger non assistance à la personne ezaka condamnable biso to assister mais botala ka oyo to obatikeli biso c'est une grande fille nana ba besoin ba to mutema mawa aboyi na ye bomoi mama nanga le muno kwao so total les vrai tu as besoin d'assistance na yo nzamalo la pambola biso to kote me kozali ko ya merci beaucoup. Juduric House, nulle part ailleurs. Katia Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà l'espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga l'espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso to imiter awa. Parce que tout ça est long. Merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Eloko ni yo senga biso awa tout ça la nuit qu'on a tout c'est retenu. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.